toujours réflexion eza nga eza ya biso nyonso sujet na biso samedi eza makambo vidéo oyo ezoleka na yebisa bino samedi nazosenga bino boya rendez-vous ya réflexion tozala nango na heure ya 19h heure ya UK heure ya Londres boya live na Lumière Kambulu. Ok, na YouTube obeti Lumière Kambulu, ozala live na réflexion, ezali lobby samedi na 19h. Alors, ce que eyinda na ngaka. Toza na pasteur na biso. Mosala Nzambe. Toyambaka la dernière fois, n'est-ce pas? Toyambaka la dernière fois. Alors, ayebi sa biso nini? Ayebi mukolo Yesu akozonga. Pe oyebi mokolo Yesu Kristo akozonga. Totela mwana papa. Tokozonga. Oyentona kenda. Ah bon? Yo oyebi mokolo Yesu Kristo. Ah oui, hein? Oui. Et ça on la Bible, moi parce que ouais. Tu comprendre que yo poko ma oyemba ka peut-être obi okomaka obi na ebite ke ozaka moyembi obi oza mokomi obi oza producteur oza nani juste. Bon, kotuna yo moko. OK, naza d'abord pasteur, naza moyembi et naza mwana nzambe. Oza mwana nzambe, oza et là liboso na mwana nzambe. Moi je suis marié et par la grâce de Dieu naza na bana misato ya basi. Oyo nzambe a pambola. Obenga ba queen. Ba queen. Pourquoi ba queen? Ba queen parce que moni Biblia oyo eza histoire il y a un roi avec sa famille. Moni Bible totanga. Yo laksa bato. Bible totanga. Ezali solo, il y a un roi avec sa famille. C'est pour cela la Bible zoloba Jésus est le roi des rois. Alors, tu raisonner. Si la Bible dit que Jésus est le roi des rois, ba roi na musu bazabanani. Bazawapi. Tu vois parce que j'aime ko benga Yesu le roi des rois sans tenir compte que ba roi mususu baza aux environs. Bana roi mususu. Eza yo na ngai. Eza maman ozolanda biso. Eza papa ozolanda biso. Yango benga ba roi. C'est ça. Na ba queen. Ba queen. Kings and queens. Ok, c'est que ça va bon mamie makasi. Okutama obanda ko sambela wapi na famille obe libanda. Donc okutana nkolo wapi? Bon. Tobani ko sambela d'abord na famille parce que on est grandi dans une famille où maman na papa ba l'acception nzela nzambe mais après avoir koye kolona bango na ko sala rencontre na ngai personnelle na Christ moi-même na façon na ngai ya kolukanza Nangola oui comme yo okutana na nkolo Nangola nakutana na nkolo Nangola na banyo te déjà Nangola na c'est ça Nangola comme yo soto tout ça ba recherche banani Nangola wa kambese Biblia uli makambe Biblia oyo tuzoba tiso sa Biblia sika mais to respecter tango. Je crois que Makamouno sur le vie on a la Bible mais tellement toi l'attends. Oui, faut na bisoté faut te dire me faire éviter. Pas de problème. Caméra woman personne na RRT, machine pesa les autres. Pour ngaya pa na réflexion. So caméra woman na beti mabe. Na otumba yeso wachenga caméra. So ngapo na sakere na mitumbaka. So pe invité na palola ka na Nzambe. Olope ke makanisa Nzambe leki loboko na nguya. Pe oyebi mokolo Yesu Kristo akozonga. Totela mwana papa. Tokozonga. Oyentona kenda. Ah bon? Yo oyebi mokolo Yesu Kristo. Ah oui hein. Ah na se. Oui. Totela mi bon. Et ça on la Bible moi parce que totela mi bon.